nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission tolobela mboka Congo na yango bandeko balandi émission tolobela mboka Congo napesi bino mbote esika nyonso ezwami bino mpe etika ete kimia ya nzambe tata eyingela omabota mabino. Merci encore une fois la babone na biso ya Océan du Congo bokontinue kosabone massivement bokozalaka desite mpe merci na bilo baso bozozwa libaku ya kolanda bémission kopartage kolaike. Merci encore une fois la Juka M na France ayo penzo za kopartage bémission bapora mentangolano bondi ya botarde bono eti la émission kokomela bino mamour d'Angola na mokite no Florence ya Matondo Mido. Merci na bilo bato boala South Africa penza apôtre Doudou Gilompinga père double pe na balandi nyonso penza oyo bozali kosepela ete Océan de la Presse aya bongo kosala émission na bino na South Africa nzambe akobongesa mopepe oyo eleka bongo tokoyebala kokutana en tout cas père double Gilompinga na Nael Mpengagi nzambe abatela bino Pascal Tabembele que Dieu vous bénisse. Bande ko balandi lelo penza tokolobela mayemanso bazali koleka la République démocratique du Congo pour awo ezali chaîne na bino libération wa pepa yo to analysaka to sensibilisaka to mobilisaka to salaka éveil ya conscience. Bande ko langa na banze boko tala polo langa na lati boko tanga makomina yango ezali bongo makambo minene o ezali koya na directeur ya recherche et stratégie na biso Pape Djey ya pambate ya zalaka bongo na orchestre na ye de Angels the Voice bango pe ba ko sala mwa milulu na ndeko na ya mobali oyo boko yeba mama comme ezali kotambola kote na biso peza bonzambe e komata e kofuluka yango nzambe akotika biso te ata ba kokata biso to koleka kaka po nzambe nde aza mokonzi. Alors toko teka pe mwa bapolo oyo tokopesa bino prix nangoka ekozala oyo ezala no pibe. Merci na bino banso penza ni naloba na mokolo lelo mingi ya kolobeza linde kolanga kasi tokoloba nini tokoloba pona kovuka ba piste solution pona libération parce que le lenge nyonso ya mabeto c'est total sibino boyebi ete Félix azali maladie oyo ezali très contagieuse oyo contaminé bato bayike bomoni ete akomi na politique ya koluka koboma ba parti politique tala ndenge mbutu mutu ekomi donc ya salaki méthode ya kobenga bato baza na kati na yepo ete ya koba bango basala ye mosala lokola Moïse Katumbi atelemelaki likambo yango alobi ngai na lila misona ngala za kosala makambo nga boko koba ngai te ngai il faut na zala pe candidat président de la République toko kabola course wana ndo moni bazali kobomana ba loi Tchani nde bomoni ba loi ya mabala nde bomoni bemba pe côté na ye akende ko bimisa ba mobilisateur na ye amoni pe ke pa Félix akozwa ilo côté akoye kotika la mona bitinda te abandi ko tombola mo apema na ye na mikolo mezali ko yandenge na lakaki bino okomona boni ba manifestation ya MLC et ko banda ko sala mape il soutient totalement Moïse Katumbi alobi soki ko beba ebeba tala yango Félix asala ki réunion na lombango ko benga ba wario na ye na sama lukombe pona koloba yete ba ministre nyonso ba PDG nyonso bato inso oyo bazu ba poste bango nyonso bakozonga liso na ba parti politique ba bango te. Est-ce que makambo ko tambola bongo? Est-ce que mboka okoyi kotambusa yango ndenge wana yango tala tina lelo nalingi koyebisa nao ete danger ekei kaka ngai na yo soki toboyi 2021 to sala makambo ya minene soki boboyi na 2021 to sala makambo ya minene nzamba zo sala par na ye ngana yo pe to sala par na biso nzamba zo sala catastrophe eza kozonga na temps ya bato ba osakala biso tant na lobaki on a tombola ya maboko likolo eleka yi mikomi bale misa tout bomoni bamvula la Belgique bozomona Chine bomoni kuna ndenge kei na lobaki na monde entier parce que nous avons Dieu nzamba zalaka sima ya maloba ya basali na epa kokisi na tomboli maboko la beleli lobi moleki bomoni yango tozali pe koyebisa na bino soki bolingi nzamba za kosala azana sima na biso po azotambola la biso milimo ya bankoko la biso milimo ya bancetre o bakufaki po na lipanda ezana biso yango ozomona tango tolobi makambo ekokisami tosengi na bino pe misolo sikoyo tokomika na période ya misolo zeso ya maloba te parce que maloba totambola ngona mokeleza kosalama na lobaki esalami lelo oyo nini esengeli tosala tosangisa misolo pour te terroriser Kinshasa botika ko condamner soki bopesi biso misolo te ça veut dire bozo soutenir peste oyo eko makasi na mboka nani siko alela mutalela te pamba te bino bozala misolo bobombi ngai siko na maloba na koloba suka nango na sukisa wapi pona na misolo te bino bato bozala ngo siko bobimisa bo accompagner biso tokende po maloba to se tolobi sensibilisation to sali ya nzambe bomoni ngo komoni sama azaka alexi bilo kela za sima ya maloba ya basali na ye potango na lekaki awa na cheba boko likolo ndenga lobaki to sengi na ye boko mona catastrophe Belgique ekei Allemagne ekei
Autriche yangwana, Chine yangwana, ba misu pe batikeli ba ko zoya bango, o ba ko yeba te parce que nzambe ali na nkanda ya ko soutenir biso ba congolais, et biso boko ba congolais to ko kima. Mais est-ce que toza na nzambe yango na lobaki parmi batumi sato congolais za lokola bilo boyanoli te ngasi ko na pesa bilo congolais za moto akundaki. Congolais za ka moto ba lobaki, ba salaki, ye moko ayebi ko se multiplier te. Parce que ceux qui toza na notion ya multiplication aujourd'hui to ko paralyser Kinshasa. Toyebi saki bilo boye, mukolo mosengo akoya biso to ko sala bomoni to bomoni te. Na lekaki ya koyebisa bilo biso tozala ba préparative. Bomona ki président tanga lekani te. Toyebisa ki bilo ke banda na biso nyoso bokomona ba action. Mais bon soutenir. O poni bolala kite. Ah ndeko langa bozaka mitema mabe. Batanga ba okela lelanga oyo pesa e bangoni. Poni bilo bomi lingi boye ko ba condition bana bilo bazaka lango yango bana na biso bazala ngo. Soko bana yo kotina ba ke lolala ya banani. Ya bantaba na yo. Ya yo bana ba okene classe bana ba rouler en carrosse bana ba ke ba vacances bazongi ya biso ngbele ya lito yo kotina bana biso to bimisa bango libanda. D'abord bo mana biso la bana biso. C'est pas gentil, c'est inhumain et loko ba congolais bo salaka. Toza biso sur la même morale. Mais ce to comme la matière moko be bilo bo freiner. Bo tindi ki biso ba kino bo kende. Te ba kino ba lâcheté. To la kisaki Félix to tiki la salle bimi. Ba yembelier to humilier Félix. Monde entier ba monyango. Ezolobama ba comprendre que peuple o to pesa bango maboko te ba to siko bazo freiner Congo sala musala ngote za banani ba américain ba français ba belge ba za kolinga te congolais te ba balobi kino esprit na ye parce que bandiba kite ke loko aboko ko betama mais betami bango ba kase biso banga Félix mais la présence à Félix to humilier parce que biso to la crainte na été to bangete to linga ga été. To cela qui DPC c'est loko i DPC bangi mende kolanga et loko ni siko bolingi to démontrer bino oh non te démontrer bino te et loko ni bolingi bakino ba sala bo kokisana no bo sangisa mi solo bolongolo na ba tendance bolongolo ba groupuscule to telema to se révolutionner parce que bon moni Félix aza lembele président la biso sala biso mémoral aya pese liboko aboyi lelo oto kangisi bango kanga mbanga ba yeso lelo ko koloba te do balobi teto banga yango moni akomo benga po alinga déstabiliser alobi na sa apparaître na ba ministre na ocha na pesa bango ba nomination po ba koma la côté langa o kaza le sou komi boma parce que eloko wanye ko sala na République démocratique du Congo te eloko wala nde ko boma ena sama yebi ke soki ka to meki yango liwa la biso parce que beba rondima na ete po force bembeza MLC Moïse Katumbi a rendu mangote pour force les ensemble. Martin Fayulu n'en parle même pas. De tous arrêter que tout même moralité musique tout de à cause naie parce que un père parti était ko zongate. Donc il dépêche d'ambo ko la sa crédibilité. Bo siko bande kolanga. Nini bolingi ba congolais ba yebisa bino. Biso ba Congo mani to démontrer na bino auto démontrer te ou biso ba kinwa ndenge bolobaka. Bande konanga. Pour la libération ya mboka tika bino. Bato bozwaka salaire. Awa to ana salaire te. Awa nyoso eli melio. Combat etikali ya bino. Bino bato bozaka ba partenaire crédible. Na tango alinga aider yo. Loba na été talo malobo océan zoloba. Merci encore une fois le commentaire ande kolanga moko. Nzamba pambola yo. Bo pesa biso makoki. Toko ganga la mabele ya mabete. Toko ganga la mabele o ezali. Biso to li ba kingo ezangi mayaka so ngala zaki na mayaka langa me makambo to senga kate mais muke oto soka to tcheka ngo en jeu pona nini bana biso ba kufanza la République démocratique du Congo ezwa juste valeur nango ndeko langa lelo oyo minyembo ba komi ko kosa bino $500 bona boy parce que batu basi ba siéger il y a plus de Congolais na minyembo na Fizi na Uchuru na Uvira ba kota na bamboka la biso ba mandana bamboka la biso la kati wala misuto ye bakate baza kotindika bango bango baza kokota ba américain baza so ba renforcer pour être ba ya pour être ba vendre bien penza et toko wane kende bande kolanga après 80 ans ezali awa ya langa papa langa ndeko langa e ali awa pona nini biso moko to ko comprendre mais to ko boya na biso ezali nini parce que tous a besoin de désordre au biso peto lia
toza la besoin la désordre oyo biso pe to lia. Alors bilei yango ko lia yango ya malamu te. Si tu parles de mvuluzi et aux autres tambola la diplomatie mosusu ndeko langa tu vas échouer. Yo moko kaka bato bako dévoiler to yo moko ko se dévoiler parce que le langage ne ko bunga. Si vraiment Congo eza ya mvuluzi, si vraiment Kimbangu azanga nani papa nanga Lumumba azanga ngelo, si vraiment Congo oyo na boule na idéologie oyo les fondateurs d'Abako papa Nzezalandu o photo na yebozo mona ba telemi ba baki penza les fondateurs ndeko nango lo baki za ki terreur technique ya la ki me photo on le corda ko chango asala ki yango parti na wana na idéologie nini o biso to komi na idéologie nini ndeko na ngai congolais to longwa na kokunda to longwa na ba groupuscule président Kasavubu moi personnalité azaki nango ya tang Mobutu asali coup d'état Mobutu abengi ye mais ya boyi na ndibite ke batikala esoko kutana Mobutu tili wana ye a se préféra akufa la mboka na ye na village natal na ye bandeko esprit wana ezali kala bato akala yango moni papa langa alobi le ba Congo ya kala pe lokola bantingi pululu oyo akomi ramasser bakomi kotinda bango bana bitinda tala ndenge soko oleka la TV ye moko elonge koma ya soni parce que bozoke na lolenge ya malamu te bandeko na ngai to bundana ne tumba ya ba valeur to longwa kokwesa bendele ya République démocratique du Congo ba culture na biso etindi biso pe makambo oyo to tozonga na ba bonkoko na biso ndeko la ngai tozonga na ba bonkoko ko est-ce que bonkoko la biso etindi biso to sala makambo to sala lelo to komi bilialia biloba loba bilanda landa Kabuya l'homme puissant. Est-ce que bokoko na biso etinda biso to sala ka makambo to ko sala lelo atape ba kopiaka yango atape ba sala ka pe makambo yango ya mabe kasi o to komi ko sala na République démocratique to komi bosana bande ko langai ekolo na biso etonda nkita bato ya mayele bato ya makasi bande ko langa soki bato babanga ka Lumumba soki bato babanga ka Lumumba zo défier bango pe bato bayoka soki bato babanga kaka formule banzezalandu bayaka nango na bakasavubu soki bato babanga kaka formule bakingotolo ya bampolo soki ba annualité bazaka na ba détermination bakanza mais comment biso totikali lelo oyo ezani po to sangisa to ezelo konini to liande bilei misusu elongo bana te to boni bande kolangai mboka na yo mopaya moko ta koyokela ngo souci yango moniti biblia te selek banda lo bakaka les étrangers ko lia biloko ya bapaya te ko sangisa nzoto lola bapaya te de kolangai yo za congolais boni likamba Congo ko swa yo te pour venir aux États-Unis d'Amérique yo mimo noko Amérique ezali yo au venir na France ko mona loko France ya mboka loza na Angola za la Tchad te toi tu es congolais mboka na yo ndeko polo tango bandeko o batikala balete ta muso koma ko kangela bango téléphone de kolanga okoma ko mona bango lokwa bandoki ya vina yo bansambo o pe ya ba pasteur oyo obana ko sambela bima obana ko sambela nom de Jésus ko paralyser ka bandeko la yo moto yango misano ebonga te po ba moto no so sengela bango ezongela yo moko parce que bango ba souffrir yango ba bengaka yo okoma lokwa libabe moko famille ndeko okoma la poto parce que bango baza ko souffrir ndeko langa. Mais ceux qui m'ont mis solo tindele babiso to bundi to libérer yo pété na sorcellerie libota la yo yo kalisi lelo to koma ko benga ba famille biso ba sorcier pour l'année na libota muto bongaka mutu moko oza na poto oza na Canada oza na États-Unis oza na France oza wapi ndeko langa siko ba bando benga nani ata li kwanze bumi moto ata algon oya 100 francs akosomba te fa benga kaka yo siko po eloko lese lobiete landa kasha na libération maloba mamo se yalo bakala biloto libérer mboka Félix Totito kangela maboko ti ezanga ka ba outillage poto bengala il n'est pas fort il est trop faible là il dépasse là voilà parce que so bazaki makasi il fallait to mona bango ba bimata to ba ke kunda cercueil wana mosengo wana
fatu to mona bango ba bima ndenge ba kosa la keloloko ba mona loko linga salama ba bima kite pour ba yeba ke trouble bandi wana libération ngeke za wana alors tant adversaire azo banga biso to profiter to linga te ke bango ba sala ba plan ba réussir parce que bango bato ba okota ba repensa bango partout alors tant bazo pensa bango partout ba koloba na bango la guerre est commencée ba ko exterminer race Congo et à ce moment là to ko zesu le loko ko sala te bande kolanga mingi ya kolobezali menga lelo la yuko beta mbela na batu botinda misolo toza la posa ya misolo po to paralyser to terroriser toza la posa ya lecture lisusu te on a assez lire to tangi ebele to lembi ba lecture to lembi ba philosophie papa nganda yebisaki biso makambo yo akufi Lumumba bunda etumba akufi Fumuki mbango ayaki kaka boye na évangile na ba miracle mais akei ba bomi na même batuana allez-y comprendre bakotika nani soki biso to sanga libokete nous avons le droit ya kozala un et on la senga ya tout congolais te et on la senga ya tout congolais te na senga la moto azui conscience ya posa likameza conscience ponzamba sa ela eza ko bandela conscience yango boli baloba je suis la tête no lake ezaka mutu soki na no conscience ezuyote maloba nyoso nga na lobaka yo komona nga nkpatete mais soki okoti na kata bozindo okomona yete nous avons un guerrier oh il faut te soutenir ye pour te libérer Congo bande kolanga to longwa na ta kolobesili to komi na temps ya faisabilité Félix mission ba pesi ya boma ba congolais Monsieur Félix ezali ko terroriser Congo. Monsieur Félix ezali ko pesa passage pe Félix asa pesi yango. Lobi bokomona na capitale a mibeko muso ezoya. Omani ba mibeko Félix osala, IDPS tika na yeboko za IDPS te. Bokomona Rwanda nde mutakoya ko diriger parti o ya zo créer siko. Tango azolinga ko buko doka la biloko azo sala boy. Eza azo bwaka mungu la kati ya biloko. Tango biloko ko kalotela ona kitoko. Bolandi guwana ye a récupérer. Azo tika espace la batu basala musala ye azo sala na ete azo pesa ka nzela sikoyo boko nzima to tika la songa nzila ya Félix nzela to toza na songa nzila ya songa nzila o ya mvuluzi kimbango bande kolanga le temps est difficile mais temps na biso ya ko bundezali pe to libérer ce que to nzimi parce que nzamba azo lakisa ba miracle na ye etika linga pe na to sala part na biso par na biso no ezani ya ko kota ko chasser ba indigène o bazo ya ko bebisa biso ba médiocre oyo ba flatteur oyo ya ko bebisa misala nyonso ya diable o eza Félix misala nyonso ya batu mabe o baza ko accompagner occupation le pays est occupé toko sala mapona mindenge nini mboka ezali occupé toko sepela ndenge nini na mabele ekoma ko boye ko bimisa milona pona nini mboka eza na pasi bande kolangai pasi bande kolangai to ya souffrance eza élevé nzamba yoki kolela na biso abandi ko frapper siko ekomi ngai na yo to lakisa bolingo ya mboka ozo lakisa bolingo langa océan de la presse ozo lakisa bolingo nation na yo ozo lakisa ke olinga mboka na yo ndeko langa message nanga ya lelo communiquer ya lelo ezali to benga la Félix Félix asali musala na ye bazali ko benda ye po asuki sala suka po Félix libulu monene komela ye kasi ngana oto za la distraite nazo yebisa bango pe makambo nazo lo baso baboye bakomona ngoko kokisama mokeli aza ko beta mbela kwa ndirsi motema la ote soko za na lignée ya ba guerrier soko za lignée ya ba mvuluzi nazola ba mvuluzi la bilote na nazola ba oyo ayaka ipananga na tango la kendaka soko za la lignée ya ba ange puissant ba archange puissant ndeko langa yaka to simba la maboko to ana fungola to zanango nzamba ko lakisa bilembo la ye eza tanto le laté eza tant to telema to kende to zwelonga la biso parce que to za balongi tozelisa te ngonga muso ezate 2021 tango zokela kosila nango 2022 ko zapela makama mususu e ko zapela faisabilité à ange puissant muso akobima accompagner biso ta muso ko ya po ba accomplir désir ya batu mabe mais l'air yango oyo ngano senge to telema to benga la Félix
tango toko benga la Félix to kangie na minyololo ndekolanga Kabila kokima bato nyonso moni bakotia mangungu o bakokima parce que toko sasa bango. Les Rwandais Congo eza ko appartenir na binote. Les occidentaux, les impérialistes, les américains, Congo n'est pas votre pays. Congo c'est mon pays. Congo c'est ma patrie. Moi j'ai un Dieu qui est le Dieu Congo, le Dieu qui agit dans mon pays. Tango bino boyaka, beaucoup de ancêtres la biso, na ba boato, na ba makonga, na bankonga, na bibundeli na bango, bino boyeko kosa bango, po botalisa bango makambo bayebaka te. Beaucoup de bango ba ko komate, bankombo o ba pesaka la bana bango, bazoka yango wapi. Yango lelonga na za ko yebisa bino. Ba ancêtre wana bango ba ko loba lelo le tando eke. Ba ancêtre wana bango ba ko ya ko avertir bino. Bokeba o ba ko mona belubela on eza moke. Oye ko yela bino ko sala catastrophe ya koleka. Bisiko bosali mandoki na bino ko beta pe ko boma bobele bino moko. Kagame ngonga yango yo okeba na mboka la biso. Les Tchadiens, les Burundais, les Ougandais, les Zambiens, les Tanzaniens, Bokeba, vous êtes des Africains. Biso pe tozoya po bo libérer bino. Mais soki bozoya na mboka na biso, pona kokota, kozwa minerai sans permission, o ba Congolais ba pesi bino te, monoko nanga o nazoloba, et ali ba ancêtre nanga, et ali nzombe ya Congo, ezali le roi Congo, o ya zakolo bala bino ke, ako boma bino, boko kufa na catastrophe naturelle. Ba pratique nyonso bino boko sala boye ba ke ko prendre fin. Soki botiki te, na ko obligé ba tu tonga ya COVID-19. Soki bo sali yango la makasi, mawana bino nde yango na ba ko enterrer bino. COVID na bino. Eza ya bino na bana bino na batata na bino. Eza ya ko maltraiter bana ya nzambe te. Ezali ya ko maltraiter te personne na ko so pouvoir likolo muninga mususu. Lokola boso tia matoi mangongi, boko mona o nzamba ko sala bino. Peuple Congo, c'est le temps gâchette et bêta. Soki boza na lisu na litoi, lisu ya komona pe litoi ya koyoka. Ezali na ngonga oyo nde gâchette et bêta. Boza la bato ya bwanya, boza la bato ya koyoka malako. Pe bo fungola mitema na bino botelema pamba te elelo oyo koyela bino, moto akosunga bino akozala te. Soki boboyi nekeko oyo koyoka, mbela elelo kokotela bino moto akosunga bino akozala te. C'est le temps, longwa na liloto, longwa na ndoto, telema, osala mosala oyo, ozali komi yoka la kati na oke, etinda nange ezali nini po lekolo wangai. Longwa nanu na ba discours, oyo kopesa yo eloko tepe kopesa yo elonga te. Longwa na koswaka bandeko na mino, ba oyo ba ko bundele kolo, yo ko vanda wana po swaka bango na mino. Bandeko na ngai, tango na yebisaka bino ete Félix aboyama epai ya Nzambe pa kosa eloko te boboyaka. Mais lelo na banzi na ecclesia, ezalaki mokolo ya point final ya kotalisa bino ete bokonzi ezalaka ya Félix te. Kaka moto azali mwana na libebi, nde akoloba toto, me bana nelonga, tope bana na bilaka, tope bana ya bakolo Congo, tope bakolo Congo, bomoni ete bokonzi ezali ya Martin Fayulu Madidi. Mokili mobimba momoni yango pamba te eli mokolo tozelaki yango biso tolobi elonga epesa meli biso yo kozongisa biso simate na ba critique na yo kozongisa biso simate na biloba loba la yo kozongisa biso simate na kokele kolia kwanga oyo lobo mi baninga po yo zalaki parmi ba guerrier ba kobunda zonga na lombango zonga simba mopanga telema tokele ko défendre mboka la biso kaka oyo azala matoi pena motema ayoka pe andima pena miso akomona amona na awande la sukisi pamba te fefele yoko beta kasi la bakongo manyos. C'est le temps de la libération. Notre pays est déjà libéré. C'est le temps nganayo tout ça la action moké Félix Aroparatambango. Merci encore une fois l'équipe technique wana moni bongo kabuya l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci à notre coordonnateur d'Acosta Mondele El Campo Dieu n'aima jamais. Merci à Pape Dieu directeur recherche stratégique de soutenir œuvre
Il y a pas J Oza directeur recherche stratégique vraiment musala malamu na mona wana nzambe alola atombola ka loboko étoile ngenga. Merci na sango mokonzi za pareil ba mission nga mon ami de tous les temps Dieu le soit. Merci na sango mokonzi. En tout cas yako na pasteur Biba oya bungisi mwana na ye pasteur bienvenue oti kotika biso na banzi to ota kotika Gladys Kofi bokolanda yango. En tout cas nzambe ya lola ayebaka na kobondisa mitema parce que liwa eza naturel kasi oyo komeli ba Félix eza lisu naturel te toyebite nani mobomi yango na tuni vitel camere entre guillemets à la prison nani nde akoboma batula ka ya Félix ba o bakufi lelo ndeko ne muso awuti kokufa biso lelo ntongo nani akoboma Félix okokende na boboto soki oyoki te na nzela oyo fungoli ezali porte ya mabe nzela oyo fungoli ezali porte ya mabe yo moko nde okofuta. Merci na bino nyonso oyo penza boko partager l'émission boko mona bikamo na bomo ina biologique emi océan de la presse congolaise mama Jawa assalamu alaikum na ba musulmana nga Anita Babe ifo kuyo moto bana mvuluzi ingeta bisikalo so bozali totelema po ete kolo Congo ezui bonsomena yango bye.